Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Une image motazo Panza Sango à Paris, partout. Il est to bangela kaete. Il est pour Nabilili, to longola e. Edino image, Panza Sango ya RDC, Panza Sango ya Congo, Kinshasa. Edino image kitoko. Edino image, Panza Sango ya Congo. Edino image. Edino image. Bonsoir ba image. Au anniversaire fête Edino image. Edino image, ata moto tenga makokamwa. Edino image Panza Sango Congo. Talaka. Ouanga bien. Edino image. Panza Sango ya Congo, Edino image. Sango ya Congo epanzana pa wapi? Toana TV moko Panza Sango ya Congo. Edino image. Kitindindi. Chakudidi. So taite. Bachika. Bana kini bana brasa, tozana mbika. Uta l'Afrique. Tu appelles à Wangina, Madiso ya Goma ezali pe awa. Tozana biloko tout awa, bakip ba sombo ezali. Ezali oya kuja kudamaka awa ezali. Tu appelles à tout du monde. Côté ya shit. Tala, uta Angola, defate ya osakanate. Bina filé. Oyo, biodi, tu ezali. Ya osakanate. Là, le retour à Semou de Salia, à Pachenisha, au monde de retour. Voilà. Kasi, la personne qui a moins de faire au mot à Angola, na Irène. Au monde de Chenisha, Tumba. Binomo, mon agent, l'enga placite. L'enga superette, nabiso ya serre, nabiso Misha. Donc, et là, on y a son loca. Attends, mon kilangando, son nom awa. Donc, boye belé, toi, la virus châtillon. Donc, binomo, mon agent. Donc, awa tout ezali. Donc, on y a ce bon look. Attends, pour son tabac, pour reçoit awa. Donc, le reste, toi, on a dit nos images. Binomo rabo, mon atakos. Mbote mingi na balandi nyonso bomesana kolanda chaîne na bino ya Panza Sango ya Congo, autrement dit Panza Sango Bilili. Yambo ya kobanda masolo na nga na pesa mbote na bayinso oyo ba sepelaka na chaîne na bino ya Panza Sango ya Congo. Vraiment Igor Balou simple mais beau, beauté plus l'argent et Patrick Emalo Vengi Global PM Service et sans oublier Claude Lukeba Kweno. Alors le lot na yambi Kulutu Magellan poto solo ane mo mke poza mo na poto kala mo na poto lilote ya ayebi oyo babengi bopeto comme on dit sap la sap na lingala ba poser nga question ba tuninga la sap ngolo banini na lingala ndeko mo a répondre ki bopeto. Alors to solo mo mke pona ba saper na biso ya Paris parce que to moni mo médiocrité koti mo mke na la sap kufingana kubunda ba ene kotina ko tikam ke batana ba poison ba mbeli banini. Alors yango tozwa ki to yambi Kulutu Magellan parce que Kulutu Magellan za moko ya ba saper. Moko ya oyo azaka mingi na ba saper, azaka na ba ni 15 ba trésor ngando ba Cyril Kina ba Rife Malenga ya azaka na bango longo. Na ba fumo modogo azaka na bango longo. Alors le pena sepela na yamba ina tuni mo mke ba question parce que na on sa ba live maintenant neti ko makarati. Alors le pena ne na plateau na Kulutu Magellan a expliqué biso no mo mke ça peut l'ingolo banini ça peut fois à la ndenge nini à se comporter comment yango na yambeli no Kulutu Magellan. Bonjour Kulutu Magellan. Bonjour Edino image dans la caméra ya Vision News. Kulutu Magellan il pas lingami ko Panza Sango. Bon lelo na yambiye bientôt bo mo na ye mo ba ndo yamba batu na plateau lokola monga lokola biso to yamba pe ye pa ndo yamba batu na ye o so azu invité na ye aroya na ye ayambi to ko réaliser pour na ye.
Alors, pour tout manger là, aux amours la poto à l'éloté, yo fandi, n'a pas fait Papa Wemba. Il y a longtemps que tout. Surtout bandit, surtout côté na masola Papa Wemba. J'espère aux amours dictionnaire mon Papa Wemba. Mais tout sur le long après, mais tout sur le long au alilo parce que toujours mona, toujours côté mais toujours mona na internet. Boy peut fara boy to mona ba leki na yo o ya ba saper na biso to benga na poto ba saper. Bayebani na bango moi tout tanga bakombo na bango pena mingi yate mais to yo mona vague mo ekoti lelo il y a 3 ans passé 4 ans passé ça papa to zaki ya kufinga te ya kuswana te mais lelo soki mo soko vandi landi et komo pesa na kanda komona mukolo moko boye ya l'écran écran azo ganga azo finga ba bêtise et pas kota na vie privée ya muninga na ye alors mais ka ko expliquer biso nano un sapeur faut se comporter comment. Ils ont image, merci de nous avoir fait une parole. Oui. On est dans mon kiné, oui, oui. Likambo na likambo, ezana période na yango. Na tango na yango, ouais. Voilà. Biso tango to yaka poto kala, tango wana o ba. Aso anze moneti ba coup de sifflet. Ba matebu. Ba matebu. Oui. Ba proclamation. Oui. Natango wana SAP, la SAP, c'était quoi? Au Zumbongo nayo. Oui. Monsieur on a musala, monsieur on a coopération. On a coopération, ouais. Il y avait des choses. Comme na musala. Est-ce que natango wana kayo zalaki mingi to zalika cop na cop? Non, kayo pe zalaki nango hein. Zalaki cop na cop te. Donc les to na likambo ezalaka na temps na yango. Natango na yango. Voilà. Ba tube ya kala tango toyaki poto tochaka banderole na mokilité ke o boya poto ya boya. On m'a écouté que j'encourage les gens bouter à poto po koya poto avant la mort et ça bien quand même mona vie musu na vie et changera pas culture ya mutu. Ouais. Donc ils ont tendu ba musu maman lo belango lelo ba to ba kana kina ba viona ba kosa rabiso hein non. Utumoga yaka kubenga yote oya na poto yo moko yaki na ndenge na yo ko uta na soki na kindembe soki kindembe lina na kibokolo lokwa dile nzonga lokwa bokolo lokwa ngo petit frère ukubanga pamba aya mun okadisi mbala moko un phénomène hein. Non, il y a beaucoup de choses à dire. C'est un phénomène, c'est un petit que j'aime beaucoup et lelo yesap na azome mangona comédie mais na cadre ya publicité. Ah, il y a comprendre déjà quelque chose. Alors ça lango publicité à batu. Ah comment les lango mambo. Pour il peut y avoir ba faire. Il va faire. Alors je lango mbongo na ndenge na ye. Yo, oyi ba poto na ndenge na oyi ka boya ko ba lelo makamo ba sapesté. Et là-bas il banda depuis jardin d'Éden. Papa Wemba et lamba isifi kaka nzoto endima mama. Le monde entier mon frère, tout le monde na ba pakistanais, ba indien, ba komo lingaka ila. Léona ndeki mundi moi na tane asimbisa ki boye na kati ya saki na moi moko ya moké Louis Vuitton. Ouf. En tout cas dans ce domaine là Zahir pendant et répandre le Camboya et en mode to répandre en to banda en mais to répandre. Donc to panza mo pendant na mokili. Oui. Donc c'est mérité que ba tous ba no jula mo pelelo bénéfice. Donc bref tant tu y kala ko la ta ezalaki ozumbongo osombe lamba na yo. Au bimi na un concert, on a fait au hôtel à Batu. Oh, tellement qu'il na yo, on a gagné au muto leka o la saka marque ou biocha marque libanda. Neti lelo au kena magasin. O bando osoma bilama ba mona kandozo misambongo. Donc moi ce qui c'est que monsieur ko sala koloba directement pe nazo pupula kaka. Pupula kaka. Nazo loba tanga kalana lelo na pupula direct po mutu moka yaki ono ngamna bandaka makambo ba ko filmer penza ça perd na kati magasin. Bo suppose mbongo ici au pays ilamba. Alors quoi na ofana calme ya to ya bomoka lelo o ya ko lobela sab na télé mutu ona non papa makambo no kusilisa muti. Yo pete muto bandaka ko la bakolisa bato ba kindo sala ka musala e banda na ngokala ba musala pe ko kontina ngo kaka donc na internet to tika ko komaka ba titre musu ya lukuta o ngam na koti ba nyoso musala te o koti ba musala société na yo te na France mu nyoso yebi ke na kende luka bulo
Donc, aux hommes, on a tout le monde qui est comme Moussala, mais on a dit que yo moto l'accès, on a Moussala. Non. Arrêtez que on est à mot, oh, ils en ont yoté. Alors, Koulou, expliquez la chose. Contre la Mozindo, c'est bon. Donc, comme il lamba, ils ont des moines. Ok, on se met lamba, nayo. Au latina, frime, nandengue, nayo, plaisir, nayo. Na télémaki kaka. Na loba écoute rien. Ils ont un document politique à Mobutu. Mobutu na pays pour comment il a ndekoya. Bogoliana. Donc, moi, frime yate. Vous comprenez? Oui. Ba misuku ba yela voiture on va voir ba ege ba vie na les blancs. Vous comprenez? Na ba tenir ba Jésus Anduka. Ba menacer ba beaucoup de l'homme le caché te dit lolo. L'homme de caché de l'Anakin. Anakin hein? Ba menacer ba on gouvernement ya Mobutu. Pour nani? Pourquoi ba yela ba car na bango? Ba menacer bango na ba to ba mouvancer. Ti ba zongi na ba porte donc plaisir aux en Zaïre zaki na ngote. Donc mutsoka ye awa. Ah, c'est la personne en question. Donc, Moutouka est na poto, ils ont dit qu'on se défouler. Vous comprenez? Que se sentit dans le ah, on a monde non à liberté. Au Zumbo, on a yo. Au Zungimboka. Au Frimé na yo. Au Frimé na yo. Au Zungimboka, c'est un peu mon canapé, il y a qui n'a pas mingité. Mais si on a série, on a quand même qui mingité, mais vous avez dit ma risque wana. Au Zumbo, au Subimitu, au Zungi Chassa, Samukanda. Après, au Zungi pe sous poto. Au Zungi pe sous poto. Mais vous avez quoi ça biso yo? Quoi ça bino ndengini? Tous les bagages qui ndingo yi wana oye complet oye na makamnes tout. Mais quand c'était on te le bagages poto bébé voilà continuer le sur moi bien. Oye bina poto kala. Oui. Ba msu ba comprendre même makamnes bien té. Et juge l'ancien temps. On va t'accorder la cosa qui biso ndingo tu le ba cosa biso. C'est le langage mutu mo zo dépendre de internet. On va cosa qui biso ba cosa qui nani. Mon frère le temps on a internet. Non, na lobi ko ça na par rapport à lelo to comme on a risque o bozali ko zwa. Ah, na tango wana. Merci. Risque bozali ko zwa oye sa mukanda et puis ozongi. Mingi batikala ki pe ti lelo batikala. À moi que vraiment ba émission boza bien au décortiquer le Cameroun. Si. Na lobi te ke na ndenga mabe mais na lobi ke bozali ko zwa ba risque. Voilà. Que ma touché la ye poto ye kini azongi pe. Ma ye sa mukanda. Si. Ah, il y a ça, mon zongi na épée. Donc, bah, chama chico, bah, hein, bah, c'est belé, bah, il y a des sous, bah, tous les gars, bah, stade, voilà, bref. Donc, Internet, ils allaient quitter. Ils allaient quitter. Bah, chance, il y a un bon, ils allaient quitter. Mon frère, si je te raconte une histoire, là, au cas, moi, on a la tinda bon, je m'excuse, voilà. La tinda bon, on a famille. Oui. Ils ont plus de bon belé 500 euros. Pour tout manger là. Na zo sikoyo dictionnaire et nani album. Na katas komoni album. Album à photo. Album à photo. Oui. La page dans nous avons mineni. Na kata ba page on a 500. La page moi on a 500 na tangi. Siko album ya boy. Oui. Na tina mbongo na Kinshasa. Batu ba ebite ke zambongo. Batu ba ebite ke zambongo. C'est que les ara yo moko. Maman na ngajant. Na tini mbongo et pas ma parents. Faut pas payer dans mon russell moko boy. Sikoyo. Place on tina mbongo ezala kate na poto. Na zui na tini on a DHL. Famille na ngai bazomona mbongo te. Téléphone pe ezalaka manœuvre. Faut que ndeti na ville kuna na ba société ba transport ba PTT ba. Et puis na ba l'air moko pe bo tardif. Tardif. On négocie pour la nini, on benga mutu apoto. Bolanda na bino émission lelo, o bazoya kofinga o ya critiquer ba kakala ba konsaki biso. Ça dépend à temps, dans la circonstance. Oui, ça bilogo ba inventer qui wana. Oui. On n'avait pas l'internet comme aujourd'hui, papa. On n'avait pas les Western Union comme aujourd'hui. Ça a une façon d'atteindre la mbongo. La Kinshasa. Mbongo wane keye na Kinshasa. Une semaine, suite ité. 2 semaines, suite ité. Namona mukomzu na minuit. Beau-frère nanga za osala na service ANER. A bengi ngai. Na butu makasi. Dans les années 90, 90, hein? 90, bon, il y a 91. Ouais. War in the Gulf. Dans la guerre à Irak. Oui. En 91. Ouais, je crois 90. Ouais, 90. Deuxième semestre, 90. C'est bien que dans la minuit, oh,
Machela to mona mbongo te awa ngabi o. Mais atindaki mbongo te. O mbongo zo mona te comment bo mona ngote. O makamu grave wa personne a besoin mona laro na ba payer risel. Wana yo pe ndeng moyo otindele bango yebisi bango pete. Bango ba yebika ke na otinda lar. Mais bazo zela. Bazo zela kaka lar ngo. Shiko mbongo. Parce que mbongo na sina tinda na ngai. Na album na page na pasula. Western nene zalaka te. E komi pe na ndako mbongo. Mama yoga li solo papa. Mbongo wana tant 3 semaines après bon frère nanga benginga. Oui. Oh Machela tuzomona mbongo te. Akalano nga menace na tinda mbongo te. Oh non, personne n'a besoin de la rouana, faut pas se battre au bois de parcelle. Nadia mo Congo, maile mo kuse oni ni nzambe. Ouais. Na ebisi beau frère ngabi, abi yoka mo ebisi ngalobi. Biso awa ngabi o, mais tinda album mbongo na album. O to monya ngote, derrière album mo to ndo zo msango na DHL. Mawa. Bukina uzum album na DHL. Siko album ngo ya wapi? Wewe zaka na DHL. Ngabia mama ngala kufi. Bokende mbangu na DHL. Bokende ko récupérer album wala mbangu. Bazongisa ngo deux fois. DHL ya zongisi bango album. Bango bakie bazongisa na DHL. Mais pourquoi vous avez expliqué bango que mbongo za na kati? Communication ezaki neti lelo te mon frère. Obenga wapi? Mais tango ba que album ezongi na DHL. Mais pourquoi expliquer bango kamba? Si condele, autant bon frère ko benga nga 3 semaines après na ebisi mais bof. Mbongo izala sina tindaki yo to omona l'arte ngame. Omona album wana. Bo pasula ka page wana katikati ya page. Mais après la bon réalité wana ça. Oui, album page. La page de za moi minene. Ba deux ans recto verso. Si ko ngana fungula na katikati na koti 500 deux pièces à minene. Album malasa kanga na chaba mbongo album maboye. Bosiko ba page wana na zongsi papier plastique très bien ouais ouais na expliquer beau frère na juste koyo akiko yebisa ba para ba kenda mbangu na donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Jean c'est global et PM Express. Ya Yemeye, Patrick Malouavengi délogés à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on wapi. Global Express. bakifunda nyonso nalokeno na Angola soki naza na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano minono te. Maman le global PM Express. On bus toujours artiste oyo, on a toujours bateau bazar na idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture na chose ali de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola, donc Patrick Malouavengi à Rara, il aura le tout. Au Day, au Fred, au Wapi, na Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko RDC Loma Makasi. Oh nyonso, alingi, atinda biloko, koluka mundondo te. Tokutani awa na Global Express, Patrick Malouavengi. Frais aérien, maritime, téléphone, édit nos images, au Kozwa. Yeza kaka, au Pesi, au récupérer la Kinshasa, Patrick Malouavengi. Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo. 25 rue Léon 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, là-bas, poussa, dans Global Express, avant d'idéologie en Ouana. Vive l'agence Global PM Express Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso ou en France, pour la reçu la déroulation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours team de la police, nous avons la fret la conteneur, le fret maritime, nous avons les fret aériennes et le team de l'avion. Le team de la petit poli, la police express, où cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, tu as un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, pour hésiter, tu as mis au fouti à la poto, au salimaranon sur ma kin, na ndenge ya biso bata poto, au l'équipe agence, au vu DVD na yo, au monde ndenge prestation et les kaki na kin, selon bout na yo catalogue des ali.
donc fidélité à bouli otie lelo ozwi lelo vitesse de diffuser Global Express bakotelemasa bozwa mbongo album bango bazwi la ntango lara wana ya pere aganga bato bazoloba ngai mwana na nga tilinga mbongo te apesanga kombo jésus abengisa bana quartier abengisa famille azokabula bango lara mbongo oyo tindaki mpo basala makambo ya komokabula te asali makambo aperisel mbongo etikali mosusu asali mwa sadaka akabili famille akokabila bango babi bozwa mbongo ya jésus bozwa mbongo ya jésus bolobaki mingi mpe nakabula bango mbongo boyeko ozomona donc ntango akala poto ezalaki ndenge mosusu tozolata mpona plaisir na yo ose défoulé lelo makambo échanger tokomi na ba internet tokomi na ba western union mito ya bato mpe doki kulutu magela vraiment oti koexplike biso makambo ya sap oyo ya ntango ya bamatebu baproclamation badernir coup de sifflet alors sap yango ya lelo ebascule ekomi na niveau moko na ene na kati yo oyebi Trésor Ngando oyebi Nikens Bayaka oyebi Cyril Kina oyebi majorité na kati la sap bato baza mwa baguerre bango na tangi bakomboa toza na Cyril Kina na Nikens Bayaka Cyril Moïzaga Akimi na bato à Paris oui Cyril Moïzaga bato à Lyon Pati Mbengani na bato à Paris oui bon Bruxelles Paris nanu penza te batakanaka penza te bon lelo tokomina bajean muzenga ya ye na marke na ye ya disciplinaire batigana zureta bon mais siko pourquoi la sapa de bayaki na makambo penza ya affrontement wana te quoi affrontement na cadre ke bobeti frime bokuta mpe bosepelani mais lelo mais lelo ekomi bitumba koswana kofingana vague moko e siko na Paris ya kofingana. Et puis, ba porte-parole aussi, ba komi na kati ya la sap, na ba sankara de kunta ba komi na kati ya sap. Omuna saper penda vandi azo finga yo. Et puis mona saper penda yele msu ba tindiye na guru na ye, au s'adresser na yo. Est-ce que imekana ko pesa na ma conseil côté wana na bande kone sona oyo. Yo landa bango pe osaka pena bango bande ko. Mon cher, omoni ngai na lobaka tout dans le monde moko et un monde très chaud. Il faut faire attention à la vie privée et à la mensonge. Si. Moto mosusu, moninga lobi likambo wana te. Mais à quel kuna boye balinga mingi a fabriquer likambo. Faut que tu n'ate hein. Surtout likambo kuna faux. Abomi kota utaki ake ko tu n'ate surtout ni faux. Ye kuna lobi boye. Atuni ye pas abombi. Alors tu n'as tuni ta bandika ko bombarder. Mais si on regarde bien, ma fils est Dungu, elle est contre ma campagne Abima. Mais non, on a vu sous voilà. On dirait. Azali nae. Abima na ma campagne. Il y a des familles où que les fils de Dungu mais attends, les Camerounais sont talibans au monde à Nikens na batu. Trésor Ngando va aller équipe de France. Équipe de France, ouais. Hein? Ouais. Équipe de France. D'un côté, Kuna, Combo Yebanakali so Al-Qaïda, ce qui peut équipe de rêves. L'autre là, l'autre. Ça va même en français, mais Combo na équipe de rêves. Donc, politique, il y a Congo. Balana comme musique. Wenge et Ketina. Politique, oui. Wenge Ketina Sap. Par exemple, on vivre en Onalino. Wenge kaka génération, Wenge to vivre. Oh, Wenge Panzani. Oh, Wenge Panzani. Oh, Wakene Kuna. Oh, Bazongi. Emile Azongi n'est pas Wera. Oh, Bazongi pas Jibe. Il y a auto vivre Tilelo. Donc, les génération, il va avoir un Claude Imeka. Boulou Yeke, on a président Chikito. Ngai, tout ça là, marche, moko boye, démarche, moko na. Nani, comment il s'appelle encore Blouson, na Moninga la biso ya Ivry, nani, comment il s'appelle encore bon Comme Ekimingai. Vas-y. Tout cela démarche dans Master Moko de façon que qu'on soit dans OSI là. Akina na Suisse, akina na France, akina
na Hollande akutana na baninga pona batika koswana bapetia bazoyo kana bango kaka te ngai il y a 2 ans ou 3 ans passés il y avait une guerre entre Trésor Ngando na l'autre là Nikes Bayaka na yiki ba menace Trésor na ville 9 Saint-Georges wana na Nikes groupe ba Nikes oui ba ke menace ni groupe ba Trésor le comité na niveau wana bitumba oui mais bago ba Nikes ba Trésor ke na nzela mususu babungani ngai na website l'histoire par exemple Trésor na Nikes c'est ça le décan au baza côté mon na ba Trésor au baza côté na ba Nikes décan yango na décan si nzoka Nikes na Trésor oui baza mutu moko tala caméra yebisa bango chaque fois so donc na côté sika bazali na kinanga ngabi Trésor na lingi ba bitumba te ouais na yoki noko na ngene pas Nikes na lingi bitumba te ouais na yoki noko baza mutu moko na ndenge nini expliquer na biso ngana yebi keso ba mutu moko peut-être bagi ensemble bango nyonso yoka ngai ouais na yebisa nani mukolo mususu l'autre là Poutou, Freddy Poutou, ouais. Tapis rouge. La bibo to on ça la image moko na modogo, il y a la clip modogo. Mais to na Nikes. Abino, ko na a tenga bi po ani. O bango baza ça va trouble a na Trésor ngalo ngabi. Oh. Basi na trouble pas ina yo. Na me wala ba leki na yo. O comment? Ndenge ni. Ngai baza balabala moko na Kinshasa. Abi c'est pas possible. Bah oui, baza balabala moko. Omoni ni omoni ba parcelle ni ezaka bwina balabala oui awa donc diagonalement soza pas ma Trésor papa ya Trésor ngando oui pas ya botami ya koleli pas ba Nikes yango diagonalement pas maman ya Nikes afandaka pas maman ya Nikes akoli grand sœur balando bayaka vous comprenez oui donc grand sœur ya landu bayaka yem tabota Nikes siko cousine nanga alinga makambo te mama Trésor Ngando no tanga kombo te alinga biloko te mama Trésor Ngando aza cousine nanga ye abota na tata Trésor vous comprenez oui donc tata Trésor aza camarade ya tata ya Nikes tata ya Trésor donc on a histoire vraie Trésor Ngando nga soki naza pa na biso na kin na nchili wana na nchili oui soki na bimina liboso lopango nazomona lupango ba Nikes yango na kuna po lokola lupango liboso bima muke ya ba Trésor eza na mwa kati muke boye kulutu majela baza balabala moko kulutu majela za mona 5 hein nga na fin ngai majela mutasala tout na fin na 5 4 7 lemba bunia sangani gombe joso yoga gombe ngaza na majela oui nazali ngokola isika moko te ba misu ba invitation misu ba internat. Donc j'aimais bouger. Ouais, expliquez-nous. Expliquez-nous. Sikoyo et pas na biso. Osomona pas ba Trésor ya pas ba Nikes ya wana. Oui oui. Tata ya Nikes ça va vient na biso. Maman ya Nikes ba sœur na biso. Ya quartier même quartier. Tata Trésor quartier 5. Azako betsa ba musique, ba papa Wemba, ba Lita Memo. Papa Trésor ndabetsa ba musique na kini. Papa Trésor Ngando. Papa Trésor mutaloba na tata ya Nikes, camarade na ye tata ya Trésor Ngando. Aza camarade de tata ya Nikes. Yem de Nikes, tata ya Nikes que linga serwana. Oh, oui. Mais vous avez un frère quoi? Tata ya Nikes, il y a Trésor mutatinda tata ya Nikes, abatri maman na Nikes. Oh. Vous comprenez? Oui. Donc baza mutu moko. Mais c'est quoi comment bon ndeni? Guerre wana kuma pani. Kasi tango bozo fanda, oya linga za la leader. Oui. Oya linga za la leader. Oya za la batu, azo ya koloba na batu. On dit ya no biboy, kuna ya no biboy. Miko eleki na landaki bakomelo ya guerre ko finga na banzoto na bina bangono. Arrêtez ça. Botika makambo wana, boza batu moko. Botika ko finga na. Et comme il dit dans ma vie privée. Ouais. Bo pesa la kambote. Mais botala na kate. Bo éviter ko se fréquenter les sous makasi. Ouais. Mais au moins vous avez bien bon terme. Ozomona. Na démarche na ça toujours na se yangwana. Na solo même na ba sera les landes ba ya to solo là. Pour la makambo ngaka. Makambo wana. Abina za contre makambo. Wana baza batu moko. Na solo maman ya Trésor. Ba père les gars Trésor. Na solo na bango.
Nikes nakenda koluka Nikes wana frère na yo. Oh singa famille ebenda na kaikata na kati. Wana réponse à Nikes. Bazairo bat ba répondre ka boye. Faut tout tika makambo wana ebenda na kikata na kati. Non. Ezala kaka libera kaka. Donc wana ezaka ka hégémonie. Mais ba tika biloko ya kokomisa bango tina niveau ya N. N eza ko ina moto. Tellement qu'on retire les poisons. Si si pour des comme quoi abi niveau ba komi nango keba mutako kufa ba kota ba kota pe muninga poison. J'ai des doutes. Le voilà ça m'a bakitia ça. Ah ça ba doute hein. Ba poisson ça m'a makile ça m'a mouvement ya pototé. Souhaitons pas ba Rwanda ba bana makamwa na Kinshasa. Biso déjà na Bunia. Oui. Na ba Ozaïre na ba Kivu. Tu es que ba Rwanda ba ça ba tu batira ba poison. La Kivu ba ko mona ngale. Biso te bien beaucoup avant. Kulu ba 80 ba 70 ba 77 tout ce que ba je ba Rwanda ba tira tout poison. Kulu tu mangela to comme na suka masolo na biso en tout cas pour les solongo ça pena mulai mingi vaste. Na lingi conseil ni repesa na ba saper nyonso parce que ezaka na Nikens ba yakate na trésor ngando eza aussi singeza mo mulai l'Angleterre les sous kumba pitone kimingai dans ce moment mon cousin voyez lui aussi à la travito mais comment garçon kimingai c'est bon saper quand même petit mon avocat qui a juste ça ça les reportages mo juste na ndeko na mo ka finga msusu oh finga mta mo cousin pigi mais mata me cousin. On a eu des Mikousses célèbres, par exemple Hitler, l'autre là, au président de la France, Sarkozy, Kingotolo, Kassavou, moi ça va Mikousses. Parce que qui peut pas célèbre. Donc c'est pas la peine, il y a mon bataille, qu'on filme, les gars, la jeunesse, vous vivez votre temps, et là-bas, et Banda, Adam et Eva, selon les écritures, Togotika yango, ils ont loisir, ils ont plaisir en Joto, on a dit ils ont plaisir, c'est pas la peine pour mana. Émulation et oui ça là. Quand on a la tiko les gars, on dit aïe on a les kio, mais on est comme à ma vie privée. Arrêtez ça. On est comme à tiko un jour, dans ma douleur ma haine, moi mais ma poison qui chasse à ma Rwandais, bah on a moi waté, vous savez la bloc on a été botika. Il a mis ça passe, ça coûte de l'argent. Merci, 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 merci. Et là-bas, ça passe, ça coûte de l'argent. Comment on peut s'appeler Sima? Alors, tu vends de l'ango penzate, tu manges là, on va penser na yo to kabwani pour la mkola lelo. Conseil na yo, j'espère bakozwa yango bakoyamba yango na mitema na bango. Alors, moi bambote parce que c'est nga bambote hein. Moi bambote quelques batuzana bango pesi moi bambote puis to kabwana biso hein. Mbote na kopesa nga na Béazi na Londres. Oui. Béazi na Londres, bon. Ah on a Paris, je t'aime Fumu, costume national. Bozero bimisa single mo mikolo yo. Mais titre nango eza je t'aime Fumu. Bon. Modogo ja fra faire bango il passe dans studio na Marai. Oui. Kalate à la studio suna ba la musique à star. Oui. Bon, na on peut s'emboter na Prezo Chiquito Mushashino. MC Lukika, ma sœur propre. Petite sœur Rangai, Detima Vanga, na Fatouma. Na pesimbote na Vital Asumani, Chuchu Asumani, Gabi Chabani. Courage na président Félix Chilombo. Courage na Via Quartier. Via ma femme Martin Fayoulou. Bon, Mbote na Belgique na Jean Mouzenga, disciplinaire. Il y a le bagage na discipline na SAP. Kalataza na Kinshasa. Aokende. Tigana Zureta. José Biancoto na Belgique. Bon, en Suisse, Simon Gomes. Vous avez un dictionnaire bizarre, la moni. Batubaza Ebele na États-Unis, quand on a tangité. Bango bakozamba la ciment. Bango ba la ciment kaka. Oui. Donc ba sœur nanga bango na pesi mbote. Landu Bayaka. Landu Bayaka. En tout cas merci à toi. Mifune qui appelle va de retour. De retour. Malembe balater mif. Mifune yampangi. Merci, merci, merci. Ba enyo so bolanda ki biso na mwa masolo na biso lelo pona ba saper vraiment na les sengo mingi ya ko solo la masolo ya la sap. Pour Cyril qui n'a pas le qui dit nous continuer boyer et ça la bien ba conseil na yo et quoi apporter quelque chose. Alors on a plus pas mot de la Jeannette Malangi. Jeannette Malangi ici c'est Paris
MK Moussoaili et 5 étoiles de love, étoiles d'amour, le véritable diamant noir Gisèle Ewumba, vraiment parce que vous avez Boyamba Yangola Motema Moko, Patrick Emaloa Vengi, Global PM Service et Balion de la presse, sans oublier Edgar Mokondi, Vision News TV. Ngo Baksamo. Ouais, parce que le moment où na sepeli sous na petit mogo boye, petit mogo comme on a bien affilé. Bien affilé, ouais, bien affilé. Ah, ça l'inje mogo. Mama lelonga la sali shona ngai, otikanga azaba kuna ngai, azala na mbongo tope azanga mbongo, nalingi